La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille tolalaki tolamuki kaka ndenge zalaka toyebi problème o toza nango na réseaux sociaux rando o eza penza na réseaux sociaux ya ba comédien mutu moko abungi yango te biso nyonso toyebi yango lolenge ezokende. Alors tolalaki tolamuki tomoni Zigura aye asali message moko ona otiela bino kala te boyoka asali message pona bandeko na ye ba comédien alobi penza o esengelaki aloba alobi pe apesi conseil pona bandeko na ye ba comédien azaki na live moko asalaki amatisaki kutu Ange Luzolo po baya kolobela problème yango ndenge tomona rando ezoleka entre Babacook na papa na biso Ange Luzolo bino mo boyebi na minute o Babacook soki kaka mutu alobi na bango soki kaka mutu asali boye asaleli bango soki kaka donc eza vraiment pasi mingi Alors, nazuma ba question ebele na privé concernant Naomi Lufwa Kenda. Bandeko ebele ba bengi na privé batu nanga Naomi Lufwa Kenda alongwe na Belvi TV to alongwe te. Na kosolola na bino na ko répondre bino na émission o na otia mi balé donc soki botali o esili o ekolanda na kolobela penza na kolimbola malamu likambo ya Naomi Lufwa Kenda tomona ki video moko asalaki na TikTok na ye asalaki video moko boye na otela bino alors tomona pe ba commentaire a Babacook o bazo confirmer en tout cas na koya pe ko expliquer bino soki ezali départ na ye to eza départ na ye te mais famille libota motema ezala toujours temporisé to landa film ya mama bino moko boyebi film o il faut na ko sala spécial analyse kaka pona film o donc troko cha spécial analyse na 18h bande ko bele babenga biso balobi to banda pe ko sala ba live soki to sala analyse théâtre surtout to sala ba live bande ko bele ba mataka mutna mtapesa ka point de vue na ye alors nazwaki ba message na bino ba ope ba benga ki pona koloba likambo en tout cas nazwaki yango na négliger yango te tozo travailler sur ça bientôt to fongola pe ligne na biso ya ba live pour que bo banda pe ko benga ka bo pesa ba point de vue na bino conseil pour na famille libota mot d'encouragement pour na mama Belvi et ozala malamu mingi voilà pour na Naomi Lufwa Kenda ka rande na uti koloba la famille bientôt na ko sala émission pour na yango na ko expliquer bino situation nini ezoleka na minute o alors bande ko na ngai makambo ezoleka na monde théâtre lelo esina yebisaki bino inutile na lobaka na ngebele inutile to yaka olobebele po théâtre si ekoti nango kindoki théâtre si ekoti nango motema mabe théâtre esi ekoti kindoki théâtre si ekoti motema mabe bato ebele baza na posa baya kosali ba réputation ya bato liboso pe kaka ya bato ingratitude eza makasi kindoki eza makasi motema mabe eza makasi yango moni c'est difficile pour que mutu andima mutu aleki c'est difficile pour que mutu aya na réseaux sociaux aya kondima bolamu ya mutu lelo na moni Babacook bobimisi video moko ya Marina la bandenga zaki ko apprécier Belvi enani sila bobimisi yango mais kaka ndenge Marina la bazaki ko apprécier sila eza ndenge pe sila apprécier ka Belvi eza pe ndenge bato ya SB ba apprécier ka pe Belvi donc c'est toujours ça c'est toujours comme ça ba comédien ba vidéo na bango kala bazaka na bolingo bazaki ko linga na makasi o asali vidéo à apprécier boy o asali vidéo à apprécier boy alors tant au courant ils ont les qualités directement bakati ba lien donc c'est ça bazaki na bolingo à l'époque bazaki ensemble à l'époque mais balobi bible écoute yango ezoloba soki loboko ezo tindo na lisumu kata yango
Donc c'est ça, batumi bale batambola nzela morote, soki bayokani te. Kokabwana ezalaka solution na bolingo oyo ezotambola tengu, fali ayembango. Donc c'est ça. Alors la famille, sans plus tarder, noti que la bino tolanda conseil, oh papa na biso Zigura apesi pona bandeko na ye ba comédien. Lolenge makambo yango ezoleka ezaka kamawa mingi. Lolenge vraiment makambo yango ezoleka ezaka kapasi pe mawa mabe ezaka ka muto azoboma théâtre abatami nde yango mabe ezali muto influencer baninga nyonso abatami bazo kosela muto aza innocente bazo bimisa muto aza innocente mais on comprendre que jusqu'à présent après émission assis là nga nazo comprendre te pourquoi bozo koka ko détecter te mutu nini oyo abomi maboke. Ba comédien poto tala o etale loko e créame la ba comédien poto ranking ekoti division ekoti totala binoka na misu mais to yebi déjà esika boke ko sukela totala binoka ka na misu ko soit n'est pas o sera leki na émission a chrétien ba o leki na émission a chrétien ba o na otolanda émission Herman Kasongo. Herman Kasongo asalaki émission na chaîne moko ya ba chroniqueur à SB asali émission mais émission ana a visé kaka en sudozolo omone sika bino moko ba comédien bo créer ka penza ba conflit kati na bino tango ba tunio question moko monike na ko répondre ngote pour que créer ba polémique te mais yo ko répondre question wana parce que olingi polémique olingi rando oye kaka o répondre au chrétien muninga tango ya ko yape ko répondre e komi rando na bino mibale voilà place mabe ezo ta penza na ba comédien botala liboso bozo nga sima dernièrement na salaki analyse na nga na lobaki mutu akokufa na makambo yo alors tangu nanu mutu akufite botala penza liboso botali sima otali liboso zongisi makanisi sima lobite te uchi musika esika to uchi to yebi mesika to kende to yebi te ata so bozala na bino na relation malamu te mais bobongisaka mitema bopesa na ata mbote e ozala bien aliro rando ya na maboke ti boko bomana. Si beaucoup bomana. La famille na koloba mingi te po video na biso ya papa Zigura eza vraiment mulai. Tolanda yango, tolanda penza video wana na bokebi nyonso. Landa yango banda e bandeli kino suka comprendre message na bango ezani oyoka pe message ya ansuluzolo oyoka ngo donc landa yango penza o comprendre message mot clé na bango ezanini. Ezana ba comédien ebele balingi kimia eza pe na ba comédien ebele o balingi na bango kimia te. Preuve ane que si la leka ki na émission batuna ki e pona nino ya kita lobaki ke azana e prête te. Azana e prête te ya koya parce que ya linga ki na e kimia te aboya ki na e aya bayokana. Donc azaki na e prête te c'est-à-dire alinga na e kimia te. Sur alinga ki kimia alinga ki aya bayokani rando pe eke esili. Mais rando ngo to mona ngo ezokene mabe eleki même ya ba musicien na biso. Voilà, la famille na oti que la bino to landa leur car ande to lobaka. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, partagez na Facebook et puis partagez na WhatsApp. Là, je profite à cette occasion na souhaiter Mama Mado Makebila joyeux anniversaire. En tout cas, ba abonné na biso ya tango ba obo commentaire na loba toujours na zara na bizaleli ya ko dédicacer ba commentaire na ngai. Alors, Nzamba Pambola, Maman Mado, merci beaucoup. Na monaki message na la privé. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Maman Mado, profite bien de ton jour. Que le bonheur et la grâce et l'andayo durant toute ta vie. Na se na mokili oyo. Nzamba Lola Pambola yo, abakisela yo, Mikolo et Belé. Alors, la famille, sans plus tarder, tokota na dédicace avant Toyoka, Papa Nabiso Zigura. Karande Boyebi. Ah, toujours commentaire dédicace. Alors, Maman Sandra Ma, merci Esika Ozali, Maman Sandra Ma, Nzamba Pambola yo, merci na commentaire na yo. Papa Kombo Victoire, merci beaucoup papa na commentaire na yo. Nzambe A Pambola yo. Maman Nabiso Renate Kitenge, merci na commentaire na yo.
Famille Libota toujours. Nzamba Pambola yo. Maman Madeleine Aketa de mon cœur depuis Maroc. Je t'aime beaucoup, maman. Nzamba Lola a Pambola yo. Namoni bakomi Kolo Congo. En tout cas, je sais pas ceux qui combo na izana namoni bakomi ka Kolo Congo. Merci, merci, merci pour na soutien na yo. Maman Irène Nganga, merci beaucoup pour na commentaire. Ma maman chérie, maman princesse Allegria, mémé de mes enfants, maman Yvonne, merci beaucoup pour nos commentaires. Maman Micheline Mbuka Ndoli. Micheline Mbuka Ndoli. Merci maman. Maman Carmel Bouramba, merci beaucoup. Maman Angèle Balouengele, merci beaucoup maman Angèle. Maman Chantal Kiachi, merci beaucoup. Sophia Louzitou de mon cœur, merci beaucoup. En tout cas, Nzabalola, à Pambola Bino, la famille Kandena Lobaki. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si c'est la première fois que vous tombez dans Ursule Botelwa TV, quand vous abonnez, activez toujours la cloche des notifications. Alors, aimez la vidéo, Tolanda, vidéo noti la bino, landa yango tina suka ou comprendre quelque chose. Ba comédien Tolinga Nzambi et Ozamala Momingi Tolanda. Que ce soit ma réseaux sociaux, ba marambo to solola na ba privé, marambo to benga na ba téléphone mutaye bien wazati. C'est une famille. Tous les lobbies sont tout au monde dans les réseaux sociaux. Na obete la bino anecdote moromo à l'époque. Biso na fait Janify, bobi serimo ngai richesse nanani to na duche to kenena moi fait Janini na to kana na fait Jani to bito sala business na biso. Faites très attention na côté na ba détail té beaucoup na ba sentiment pété. Nous c'est une famille. Oh biso to viva, bino bo viva ngote. Bota la biso nde bota la biso mais bo s'emportera na ba sentiment te moni likambo mo boye na baloyenge ya boloba nous c'est une famille. To ana besoin ça la bino vidéo te pour bon na biso to vandi tozo seka mais to roti kabino pe 2 ans 3 ans 4 ans parce que jibe na wera basomba banda kuna sima ba polémique. Merci. Bon. Lelo théâtre comme na ba clan. Tous la famille Libota. Il y a Bellevue, tozana Babakou qui a Sila, tozana ba Dinalov, il y a Dinana, tozana ba Péchalov, il y a Irsil Péchanga, tozana ba Minitois, il y a 2 minutes, tozana ba Babassia, il y a Disha Baba, ba Biter, il y a Binafilé, donc tokumana ba clan. Mais na makam nyonso na tangi wana. Maman n'a papa n'a bisu au théâtre. Ah. Et puis, tout ça, dans ma génération, mi-balé. Bon, tout bien, mi-balé, par exemple. Tout ça, une série internet. Oh, tout bien, un phénomène YouTube. Une série à ma DVD. Bah, te belé à ma CD. Et belé, puis, bah, libanda. Bah, ta ma YouTube, bah, yé, bah, yé, nasima. Moussou, tout ça, bah, lien, tout ça, là, ka. Tu es, bah, dans le passé. Tu es, bah, dans le présent. Et monsieur peut te yebani te na présent, te yebani peut te na passé. Mais la yango te la que tout ça binemi non. Tout ça toujours famille. Soit tu coûtes na scène et scène que tu jouer. Soit tout ça hors ya scène, tu causes à ma master te pour tout ça jamais ma master dans le passé. Mais ba clan o to komi wana et boti o to bengara haine, guerre, course au pouvoir, chacun regarde ses intérêts à côté. Il y a une question dans le biboé, dans un rôle moi quelque part. Il y a une question dans le biboé, dans une visibilité moi quelque part. Il y a une question dans sa libre. En fait, il y a beaucoup de choses. Mais biso tout ça au milieu du village. Tout ça on a pour tout le monde. Balé qui n'a biso abasi, baya na biso abasi, ba yvé na biso amibali, balé qui na biso amibali, tout ça ensemble. Donc tout à quoi il y a polémique sur un artiste ou un acteur, une actrice mo quelque part, pour bâtir vraiment na guerre, mais na biso moko, na conscience na biso moko en tant que bateau. Et le wana est dans la montée. Baro pe sanga mundu kisiko babi boma mutu a comédie bébé te assassin ça la montée.
poison et un autre comédien de poison, non, ça la moto. Parce que c'est la famille. Donc, il pleuve ou qu'il neige, les lots, tu comme toi, sur une époque où il y a pas producteur, ils ont dit que non, biso nion, surtout, c'est la producteur baya pour bien produire biso. Les lots, artistes, nion, sont dans la capacité, il y a monter structure naïe. Absali appelle, il y a des collègues naïe, va tourner à tiens la chaîne YouTube naïe moko. So kazana fan base ya makasi, azana équipe naïe makasi, ou balandara communauté naïe YouTube, visibilité et aux ambatés. Les à côté, bah, on a créé bah, ça là, live, blog et belé, pour booster toujours l'activité là bas. Donc c'est un peu ça. Mais en gros, tout ça n'a problème à ta mon côté. Ni na Irsil, ni na Sila, ni na Bellevue, ni na Dinana, ni na Batutu, ni na Leandaya, Batutu, tout ça bien. Ni na Bameta, tout le monde c'est la famille. Incompréhension aux amatés entre bateaux. Ça c'est sûr. Hein? Tous les gens ont incompréhension. La biso n'engzala partout. Minou kutu. Nabimi na ona libu. Souki pardon. Nabimi na ona libu maman na ngai. Elingi ngate bon minou na zuna mokili. Donc moi le tout mamutaloba yango. C'est fort possible to kutani na kimokolo. Ba comédie nyoso teza to kutana na kimokolo. Donc, toujours les masikoto sangisa, moutazan éducation yayi, azape la façon ya mone la makam. Mais c'est la famille. Ce que je peux vous dire, c'est la famille. Merci beaucoup. Merci maman Abisso à partir à Japon. On est ensemble en tout cas. On est ensemble. Bon. Le Japon, les ressorts, soit à lobby pour quitter la train. Bisso to quitter la TikTok pour quitter la train. Ça va? Allô? Muzombo? Allô, président Zibora, bonne. Très bien, merci. Bonsoir, président Hans Lezolo. Vous allez bien? Ah, ça a un micro, on dirait, non? Muzombo, boni. Bien. On va que Nindi, bateau va que Nyanga na question simple que pour la nini ba comédien souvent il y a 5e génération ba rejouer par rapport à la comédien vous avez 4e génération. 5e génération. 5e génération, tu veux dire quoi par là? Mais quand on la ligne là. Non, par rapport à Nathalie, pour ngamo pe na base na artiste. On a bana pe kala. Nathalie nenge tu bande ko jouer à l'époque. Tipe ngape za basa gasto e poto ba batikali pe banzonzink. Nathalie pe ça dit que c'est bon. Mais génération yesima oyo ba génération ya ba comédie ba yesiga oyo ba 2017 2023 o ba sala ba gag na éviter o ba yesiga na comprendre été. Na ça dit que jouer na bango façon na bango na mona kala toujours ba créer ya ko asali gag qui mobimba. Zela. Muzombo, vous êtes comédien. On est un artiste, ils ont art et esprit, œuvre et esprit. Artiste, nous aura temps à préparer le ronaye. Artiste, à préparer le au selon le moyen naïe. Aux hommes, on a peut-être un sali gag ou un fort à saliter. Tant que nous avons sali fort, quand si mon bon amouki a sali gag naïe, quoi tiango. Mais before ou ya sali, déjà, ils ont déjà épuisé mentalement. Créativité est un aux amitiés. Peut-être biso à l'époque, par exemple, on a une époque net ya biso, ou bien que producteur a caché na bino ezali, ba bengi yo, ba pesi bino mbongo, yo tourner na peut-être tam so comme depuis 15 heures ou tourner na aussi OK. Mais pour le bac non muto aye ko jouer, so muto moni a jouer bien c'est la répétition. À ça qui répétition à improviser. Mais on a peut-être à improviser qui na scène on a qui peut-être à improviser qui. Mais nga natala ba natala ba comédie vous sur autour ya ba poto awa baza bon ils ont tout partager par rapport à na jouer moi peut-être moi mingi awa na tebe na ba tout pe o ba utebe kin lo la bino ba ansi mingi na poto ato ça la répéter mais so bo tika na pièce si bon on dit mutu va répéter déjà comparer moni dirait tala papa
Même footballeur, soit Bando Beta Balle, soit Betty 2 ans en championnat, na Moutou a 15 ans ou 20 ans d'expérience en football, bah, n'est monté. Au moins, je pense à une expérience, il y a à Oumeli. Si Moutou m'a bandit théâtre il y a 2-3 ans. Mais si j'en suis ça là, et ça étant. Moi, ce que je peux vous dire, ça va autant. Parce que Moutounion, sont même là. Dans mes débuts, peut-être, nous avons de la difficulté. 2-3 ans, nous avons de la difficulté. Mais après 4, 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, les lots sortiront à la scène, et disent que non, ah non, c'est devenu développement, on boye, on a banda boye, non, si ça dans ça, quand même, la lecture, il y a scène. Et ça, c'est différent parce que dans l'expérience, il y a un monde d'amour. Tu comprends les trucs? Ah, comprendre. Voilà, et ça va mon temps. Bon, tout ça, on va Arthur, et puis tout cas, tu live parce qu'en ça, en vacances, hein, faut un paiement. Arthur. Ok, président, bonsoir. Bonsoir. Président, merci beaucoup, non, Mathieu. Présidence, bonsoir. Bonsoir, Arthur, mon pote. Ouais. Président Zigura, on a des paroles, pas non, mais président Hans Natam, on a 3 choses pour permettre vraiment. Parce que président Hans, on m'a trop l'invité. Occasion de l'eau, n'a pas besoin sur la naïve, vrai. Tam sous batum sous bakol, bano vrai témoin, il a sur la vrai pour première fois maintenant live. Président Zigura Liboso, merci beaucoup. Na Aosa la Bisso, je me rappelle na 2004 pour battre ba éviter hein, battre ba botam le génération ou ba botam le ba éviter. Mais en 2004, aux Kim Sabiso classe à midi. Ça dit son arrêté qu'on a boutou l'après-midi na rediffusion, il fait na Kim antique. Tam sous na kosi libumwe les capona ta la rediffusion et après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment le travail na yo. Et là, on a le bassu sur le lobby, à lobby, bolinga na raso, ba pesi autant sous poison, tout le monde que bétate. Là, c'est faux. Ou un des présidents Zigura, tu vas pas le faire. Mais il y a certaines qui vont le faire. Parce que tozo yo kalelo oyo, ba monsieur sous bazo tena ba poison quand na théâtre. Putain, ils ont raté. Tu les a raté, président Hans. Oui, ba lobby, première fois, et Rose à l'okuta, deuxième fois, Rose à la doute, mais troisième fois. Oui, oui, président. Oui. C'est là. N'interrompre Mouké. Toyo Kaka. Moutouma Boyazako Tambola. Bachelier poison à Koufi. Politicien Oyo. Bachelier poison à Koufi. Naebiti soko si telenga comédien moko Oyo Kakufa na poison. Pour na nini kara ba poison et ba comédien ba Kufa. Te baza ba immortel. Ok, merci beaucoup. Sur le bin naebi ke tout en classe babi pluriel bandana D. Alors, ceux qui m'ont betelo lisolo première fois. Et pas Moutoumoko, deuxième fois pas betelo lisolo goza na badoute mais troisième fois za doute, troisième fois za confirmation. Toi Mikolo. OK, mais ce qu'on a siko parler na ina lo bano soki muta kufa na yango te mais na tangeli yo. Là otangi Moutoumoko mais ce qu'on a tangi lo ba oba fait Toyoka. Alors de 1, Toyoka yango, vie de loin il était poisonné. Les deux, maman onani epela azalaki babogele malade ambasu. Toyoka yo yango sous serre na biso alemba oyo. Apparemment aussi babogele malade. C'est là, pardon. Oui. C'est là, pardon, Arthur. Détail, moi, ça l'a bien, n'a pas les dans mon pépé. À l'objet nos phrases, moi, à l'objet, tu as un politicien qui a un poison à Koufi. Tu as un tel qui a un poison à Koufi. Mais habitant les comédiens qui a un poison, oh, le lot a ça les sous-soutés. On va immortel, Tony. Pour répondre à la question. Merci beaucoup. Il y a un au Tangela. Il y a des poison. Mais. Bakoufate. Bateau, n'a pas poison. Et on est à bon, c'est un abisso à Lemba. C'est un abisso à Lemba. Toto Kunda ou à Pembe. Arthur, s'il te oui, plaît. président. Tout ça, docteur T, auto médical, il y a surtout Bakoufa. Même na Kinshasa, tout ça là, il y a des gens qui ont souffert. Si on a joué ça, ok. Oui, que maman chaque fois, ça a un cas, il y a l'île. Mal soigné. Est-ce que vous avez que l'élo, boui, à mon raté, michou, mais ça va bien en cataracte, cataracte, ouais. Cataracte. Donc, bilo, quand on a l'élo, solem, soza, en nord, bako soigné, bako créé, mais aujourd'hui, boui, elle ne voit presque à mon raté, on a qui n'aura rendre visite. L'élo, je l'ai dit haut et fort. Aucune personne n'a pu embêter l'eau, non, l'obanayo. Que ce soit ami, n'a pas boui, en dehors de l'art. Nous avons des familles, nous avons des liens familiales, nous avons des amis. Surtout, ce remarquable qu'on ne allait pas basser. Basser, ils ont aussi leur vie en dehors. Il y a scène au Bomona. Donc, ne dis pas que ce que du Cameroun, jusque-là, neto vivra na comédie congolaise.
eza na moto moko te azwa poussière moko boye ya poison aya tiango na verre à moninga. Moi j'ai suivi nalanda émission ya comédien moko boye aleka pe na batourna na baprésident zig abi batiela poison 5 fois na bi ye vumanda aza boye so batiela poison 5 fois kufa te après Jésus zaye. Comment ça fait ça va pourquoi bon na privé to vanda ne to betali solo wana te mais ayi ko branding à la télévision. Je vous dis de l'eau tout ba Hollande biso que c'est faux et archi faux. Ok. Na bandi na on est bandeli mutu moko il y a des gens qui souffrent il y en a sous le loba belaka biso soto yebi entre nous to robeta on ba secret médical il y a des gens qui souffrent de sucre o ya belaka boy o asala rabo mais boy ba ngo ke biso to apena ba figure de style nous on a ba système mo na rosa na beli lisu na beli estomac na ina o pona grave o pena zo pe compati ya bato artiste aza mystique ouais faut tenir compte wana na rosa na problème pour boy na ina ngo pe boy papa bino mo bosala ba analyse pona nini bato nyonso bayaka na ba poison papa il faut yo mona mutakufara te vous devez savoir une chose il y a aussi des morts naturelles qui existent yo na no mona te nga na yebi di solo mona lemba mama mo akinda ko senga nyongo na bazo futa ngote alamuki 5h du matin bike na okoma 5h na kanga muta nyongo tanga komi 5h akuti ndaku ya rokanga akuti ka kiti moko libanda acheboye alali azela bango mukolo nyongo na ibeka na kata ndako mweka nde mama na lala kibongo alali libela kufi maladie eloko te mako senga nyongo. Il y a des morts naturelles qui existent. Je te dis les boyo karama masula ba poisson à Salibo nous on a vécu avec ces gens-là on sait très bien je ne viendrai pas na bandotangelo ba kombonde ozotanga même nous ba comme elle est décédée sautons to beta masula bato ba kufite pour na respect à la mort na bango mais na milieu otozali je te dis la vérité na beza nango mec ya ko kende mutu mo azwi kisaki ko otevi ya muninga na théâtre ezate. Ok. Président Hans, merci beaucoup na ndenge éclaircir. Na isko na épinglé na place wana lobby wana parce que nga albagi ton na sengi bino na binga na za vrai na bino na otoyo kaka. Pona lo bana bino pe obiso ba fan to santara. Autant surtout aux occasions sur la na oté. De un tant yo lobby to longo lika poison, il a aussi des maladies. O e circula na katwana, et ça déjà esprit ya mabe. Atam ta kufite mais robo ga da malade, et ça déjà mauvais esprit. Voilà déjà il faut qu'on temps pour le président Zigourabi ya ko sala monter mais il y a certaines personnes qui peuvent le faire. Alors, ça dit, il n'a pas déjà l'amour. Là, de un. On a l'ongwe n'a déjà côté. N'est-ce que pas président Hans? Président Hans, Liboso, ce total théâtre, normalement, au Salaka, au Kenya, aux Aki, Mobile Asila, au Kenya, au fan d'une belle famille. Bah, Arwana, Toruma, aux Zongo, ouais. Ouais, voilà. Ça dit que, bah, Arwana, Tozongo, au changer nos schémas comme humoriste. Mais président Hans na kokoma humoriste oza trop basé na ba histoire ya batu o e chokaka so bat baloba no te moi je te le dis parce que c'est la première fois et ça na ba histoire ya batu o ezata musumu ta sala ki bêtise to histoire mobo ya mobali moko bo to mutu moko bo ozu yango o tsango lo neti na genre ya humoriste mais ça choque et ça lo neti yo lelo histoire ou te ko o passa nango dans le passé ya France Belgique mutu zu yango asala ngo art et puis comment ça va te faire alors ça dit que ça choque aussi certaines personnes. Alors, il faut Zalaga. Oh, Zela, frère Arthur, Zela. Oui, merci beaucoup. Zela. Et monsieur, en salango, à bandelango, à salango na garçon moi à la kin. Comment garçon là, Luzolo? Luzolo. Ouais, nan. Garçon moi à la lingua la na Willeri. Glody. En ça l'émission na Glody a expliqué makambo tout à ça là on a la casquette il y a humoriste aya bata sokola lati ba veste aya ça ile on analyse et que na ndenge ya comédie awa na poto awa so yebité tozana ba humoriste o bazora vie à Emmanuel Macron ba tiango na télévision ba commission ba salon ba humour awa na Belgique a tozape na bango ba imitaka roi belge ba bêtise nyo so roi mwana roi ningi roi bota libanda roi ya longwa ba sala kango donc ça existe partout dans le monde entier donc ils ont une leçon européenne parce que les artistes font ça ba sala on a cadre humoristique en même temps ba passer message na sima événement parce que un artiste ça veut dire mutu ya vivra na actualité
Merci, président Zigua. Au moni, eloko lobby, on a artiste azana à vivre en actualité. Oui, c'est bel et bien. Ezana ba place, moussous, eza intimité à moutourou, ko touche en côté. Surtout, nous on a expliqué. Bon, loin de longo liango. Les deux, président As. Papa. Président Zigua, on a longo liango. C'est là. On a un gâteau sur la première personne élément. Ok, merci. Oui, moi aussi, il y a Sarkozy. Carla Bruni. Et non, pardon, il y a François Hollande. Moi aussi, il y a François Hollande, maman, il y a Bananaï. Trois journalistes. Et puis pourquoi il y a François Hollande? Je sais pas. Oui, on forme oui. Donc François Hollande a organisé na moto. Ok, le gars dit quand on a en tant que président de France, ça il a un gag na France mon bimba. Nanenga zoya okota na malemi ba ça il a un gag, mazaki président de France. Et c'est loko est choquant France mon bimba. Mais ba comédie ba non ça un gag. C'est juste pour te dire que non, biso ba congolais. Na mitu na biso makamunyo tozwa na premier degré. Mokoto longo la dimension wana ya ko chosifier makamu. Et ça nickel. Il faut arrêter avec cette histoire-là. Ok, dernière question pour quitter le président Zigua. Il n'a pas pour le président parce qu'il a l'occasion de faire live. Et troisième chose pour le président As, et ça, moni lelo oyo aux artistes. C'est-à-dire aux abatunios, aux pour na biso ba villageois, pour na ba spiritas, pour na ba gaulois, pour na ba warion, pour na ba musicois, aux pour na ba tout. Alors, musicois ne banane. Bata ya pomba di ya déplique. C'est-à-dire aux apona ba tout. Aux apé pona aux apé ba fanatique na ba musique quoi ouais. C'est-à-dire que aux apona ba nyonso. Mais lelo oyo okoma ko pesa soki bat ba ebisa rote tam président Zigua ko côté l'été côté po côté longo da côté ninyo. C'est-à-dire que lelo okoma ko pesa ba position moko bo Pasteur comment il a la nani pasteur oazana Congo wana nani de la foi pasteur de la foi eloko asala so bino bambali pe bosali bango bongo bazonga batu na yebisa bino bandeko ngambeli bazonga batu eza rando te yandeko bando biso basi tozala pe na maîtrise te malgré s'il a qui répondre président mais président ko kangeli kanata ndeko no mwasi biso basi tozala bata show nikama moto ko kokato mo pe pour na réaction net ngamba na fanatique asila te ya belvite mais na linga ba mibale omoni place na moni sila na mabe na sepelite place na moni belvite na mabe pe na sepelite mais ko bo travailler na bango te ke fu bango ba yokana po lelo eza asila lobi pe belvite ko ya pe kuna afungoli pe nini moko pas travailler na bango mais faut bango nde bayokana ba fanatique ba boma biso mais bango ba yeba te ke ba boma carrière na ba ba musala na bango lelo eza bango mibale lobi ezala bat misusu lobi ezala ki bino lelo papa zibura ba non sa théâtre mo biso zaki bana mikie so Nathalie yango te ezala ko théâtre miombe gauche mais lelo sala ngo lisute lelo eza bango faut bazwa eloko wana na mutu batiake magata ba oyokana te ata bazonga nde bazalaki te ki camarade mais bazala ta na bolingo wana ya kotravaille boyoka na bino nyonso eza très maman la promesse papa en tout cas message na yo ekomi malgré eza sujet so tolobela te lelo message ekomi ba to yo tindeli message ba yo ki en tout cas nzamba pambola yo ezali pena sujet te tondolobela lelo ça va. Merci papa bolimbisi nga te mamoneka bino na mataki bolimbisa ngai. Merci beaucoup. On a biso vraiment s'il vous plaît Zig. Aoya kaka atani komba na biso. Ngala bimi na ngala live. Na sengi bino biso. Bonsoir président. Bonsoir. Merci. Président Hans, moi je t'aime bien, en tout cas. Mais je sais pas ce qui est cause à la conseil ou reproche, je sais pas en tout cas, je sais pas trop. En fait, à chaque fois, aux scandales, réseaux sociaux, ça me fait trop mal au fait.
parce que oza vraiment mutu oyo oza star na nga na mati na live parce que namoni président Zigura pe nalinga ye mingi nde na mati vraiment je pas l'habitude de monter dans les lives et tout. Mais excusez maman Marcella. Aux a besoin de couper ça mon conseil kaka boye tous a besoin Non en fait ils ont vraiment conseillé na ngana lo vraiment quelque chose vite fait kaka. Okay. Président au moni ba blom sur les kaka surtout na domaine na bino ya théâtre tu vois ba gag o sala na yo wana ezala nango bien tu vois ba gag no sala ka ozo imiter ba tout vraiment ezala ka bien mais ozo mona na moment ezaneti deka tu vois ba tempérament ba tu ça vraiment ndenge moko te mais ce qui net obimi opesi passe ya quand moko boye et ko blesser batu mususu je sais pas si tu dois se comprendre. Oui mais si on a ngai personnellement na sengi yo hein ba canon nion surtout ya opesa conseil ezali mais lelo ils appellent sujet oté s'il vous plaît. Na linga kana lo bango vite fait mais to linga e mingi so ki neti moni neti ezaneti deka so il est pesa position côté mususu na lingi mama bakante to lo bila mama bakante te biso to za deka ngana pesa na position na mutu boete mais na ibike bato so ibike to za deka to za deka donc présence to za deka na pesa position na mutu na de mais ko pesa position te ke no la sene ko za koto net ozo linga bat musu te pa présence biso to linga ko mingi biso to linga ko mi boza penda bato penda bato bazo bebisa théâtre lobi bonga za pa mi hotel melaka nga za pa mi bato nde hotel melaka bato ba ya kana muso ba théâtre boza bato bo sekisa biso na nzonzi à l'époque ezalaki vraiment que ozo tala nzonzi pandie kangami mais net nga na tala suba gag te ba théâtre te pona nini ozo finga mutu mo azo jouer la cuisine mais a finga rabato tu vois ça dérange mais à l'époque ba théâtre la bilo en ce moment ça ba locataire ya ba ni tu vois ozo seka pena ma mi sezo bimayo pardon président Hans ko pesa kanté ça la yo so ki ozo sepela makama muninga te ko pesa no position te za no ka neutre yo kana linga na luba merci oui Luzolo Zigura les Bogars nalela bino ya trop po poza mibali bokota na barankinte mais bon pekisa Arline da finale qui Maman, pardon. Na abo kitsae, bakitio. Oui. Bonsoir, président. Bonsoir. Ah, président Zigura, Bukure Bele. Nazali Ndeko. Président Ansi Luzolo, idole Nangai. Ouais, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Président Zigura. Oui. Ndiko namona suma kamute. Ngali ngana mona parce que yonde muto bana makamba mboka na Kinshasa. Lelo ba retourner en Égypte. Ah. Bato bakoma kanga lelo makamba samba. Bizo yebi seri wana so moni rafia ya Egypte c'est que président Zigura. Par rapport à l'Égypte. Ah ça moni rapport à Misa Soudiata. So yelo Soudiata die merci aza c'est que Zigura na simani nzungu. Bizo yebi histoire. Na pena na mona ba evre wana ba biloko wana ba film moko boye la femme du patron. Mona ba film wana ba jara ba film wana siko ezongisaka biso sikoyo. Président Asnaye ba film moko boye film président Asa manqué ya film ngazo ngabilo akala. Ya kaka. Bino bosali carré na bino kitoko ndenge la sera autoloba awa. Sikoyo ngazaka pembe wame komi keno mibali na basi baoyeba na sute na monde yango baoyeba na sute mais nana yoka président Zigura te bonga na flataka te nana yoka président Zigura te na Takuzulu nana yoka président Ans na Takuzulu te mais sikoyo mama sebele bakuma kaka deux fois comme on dit pour muta comprendre on azoloba deux fois
Parce que carrière na bino maîtrise wana pe charisme to bana bino wana. Bosala nini? O ba leki na bino na ba vie na bino pe bazaka pe ba vie ba koti na buzoba wana lelo. Neni ba rolanda bino te. Ponga mo pe na sala théâtre. Mais na un héros dans l'ombre. Na sa be théâtre na président Merlin Ngoma nga Ivre Muyombe. Na le Canabiso TV na PES TV na pe na chaîne nga YouTube. Mais na mona na te. Président Asto kuta na kape me achaka ninga kate. Mi to kuta na. To kuta na biso place bere so na kin. To boma na biso. Ça va. Merci frérot. Va tes amis. Tes amis. Tu checkes une minute pour te rappeler Bandeko s'il te plaît, pardon. Pardon Merlin. D'accord président. D'accord. Merci beaucoup Merlin. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Ntimba. Vous allez bien? Oui, ça va. Pas du Guacalais. Eh. Nazali. Attends la consulter. Tu vois la carte. Asiluzolo. La poste dans ma tête quand même ça vient de monter. Balela bino fort. Ntimba yoza mukongo. Olobi yango penza ya mwana. Komba kuzina na Ntimba Luzolo. Merci beaucoup. Ok, c'est peli. Vous allez bien. Balela bino fort. Merci beaucoup. Nzamba Pambolo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fleur. Salut, président Zigura. Fleurette de Jésus. Bonsoir. Oui, bonsoir, président. Nabi ke eleki mikolo ebele oye banga su te seri borecruta bato ba Noël ba Chance ba tonton su ya Sadat tozana ba Sheraton Sadat de très longtemps nabi ko oye banga su te dernièrement tobengaki yo na mami il faut mapo tobaki yo ya kobeta oyo obeta pe tour a na États-Unis po toza pe na posa na pe obeta tour nde tomona président Ansa tambolaka toza pe na besoin yo po tambola yeah. À part ça nangana sur la pe na président Ansa tolingako mingi mais etomona moko makambo ozosala mo ezosala esala biso mpasi fo oyebake parmi bato balingaka topekisi conseil le to na ye pena mpona yo présence Zigura po bingala il faut mato zéro awa oyebi ke tobengaki yo to zéro na États-Unis toza na poso ya nayeki vraiment mpona yo mais loka na moni président na koko tika te na baka mwa vite fait kaka parmi bato balingaka na page obeti Anse Luzolo humoriste place un message ezali otindele ba message nyonso pesa nanga conseil te naoloba neka ayebake parmi bato balingaka ye parmi bafani na ye bato nyonso ya bakan nyonso bazalaka po ye aza humoriste asekisaka mutu nyonso grignotage eza mpona biso nyonso alors soki alinga pesa lokwa neti position esala biso mabe voilà nanga kana loba bongo. Ma vérité, position c'est la famille. Bref, année, le 25 avril, nous avons à Olympia et à Montréal. Et puis, na Oleka, na Oya États-Unis d'Amérique. États-Unis déjà, tu as Kalaté, mais le 25 avril, Olympia et à Montréal. Spectacle avec Anse Luzolo. Donc, tout concret, Maramboulelo, contrat signamé, Mahamoutou Carré. Donc, merci beaucoup na conseil. Na yo qui m'a, je te promets, que na zo ebisayo, na vraiment, je reste net, c'est la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà la famille, wana toti kolanda live na biso elekaki na mokola lobi concernant Anse Luzolo, Zigura lobaki, makambo ezoleka entre Anse Luzolo na ba Abakouk. Moi je pense que ba Abakouk pe bozo bakisa likambo mwa mungwa na pilipili. Et comme ceux qui en sorti vidéo na ebokeli bofingi, ceux qui en sorti ebokeli bofingi. Soto koma na rando ya monda lelo ya mikola lelo. Soto koma na niveau ya barando ya lelo c'est parce que bolandela kanyoso. Bolingi kofinga, bomona mutasali li son bofingi, bomona mutasali bofingi.
Ans Luzola yaki kosala video na nzembo ya Madilu. Na mwa lelo koma soki mutu asali video na nzembo ya Madilu amemi ngambu parce que si la zalaki soit disant tolo ba sepe ex ya Madilu. Alors ekomi soki mutu asali video ya Madilu amemi ngambu. Soki mutu asali video ya Madilu ekomi problème. Asalaki video na ya Madilu nde bomoni problème yaki par rapport ya oya lobaki na émission ke ba obenga ete po ye moko ayebisa bango ke ba benga yete boyoka kipendenge sila yaki alobaki. Donc nzamba sunga bata théâtre bokola botika rando. Donc nzamba sunga vraiment nzamba kota kati na bino bokola botika rando. Botika rando boma musa na bino likola ba rando oyo batu pena ba se retrouver lisu penza ta ba comédien mikolo ya kala babenga bango lisute pourquoi parce que génération monde lelo génération ba comédien lelo ekomi kaka rando ekomi kaka problème pour babenga mutu na fo mutu na ba lekise na émission 4 5 6 7 nde babengi eza pena pasi mingi. La famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Na équipe penza ko partager na vidéo live oyo bolanda message oyo ya papa na biso Zigura na Ans Luzolo ba pesi. Donc bazana bango famille. Mo pe ba fan, mo pe ba chroniqueur, totika kokota kotaka pena mambo na ndenge moko ya malamu te. Famille Libota partager ba film déjà ezokende kitoko. Donc film déjà ezokende bien. Ba view ezokende tellement kitoko ba vue eza ebele film ezokende bien. En tout cas to ko balisusu ko partager. Toko balisusu ko partager film wana partager partout. Tiana bana story na yo, tiana ba statut, tia partout partager na Facebook, partager na WhatsApp Torobaki famille Libota. Objectif eza tito comme à fin de l'année mama akoma na 500 000 abonnés. Alors tout maïtia ka ndenge zalaka. Ce que tombe pe na Irsil Botelo TV, partagez les biso, tire biso du bonnement na yo. Tous a besoin du bonnement na yo, donc abonnez massivement. Tous a besoin d'abonner, tous a besoin ba j'aime na bino, tous a besoin mingi ya ba partage na bino et ozala malamu mingi. Message nanga non sala na bandeko bobenga biso kapo bofinga biso. À un moment donné, il est qu'il a biso. Pourquoi dans le bien il est biso? Dans une temps na vanjili bosa caméra, na lobby, mais yo eka na commentaire to ozuka numéro na biso bengi no kapo ofinga. Moi je pense que ceux qui makambo tulubaka, moi je pense que les camarades ba ceux qui s'appellent si na ngumutute yaya olongwe na yo, ok na yo, et ozala eko ba futa combien? So linka ko benga ngapo ofinga na okakanga ba futa combien. Alors zana motema malamu so monique na pesi yo kanda le kana yo ke ko lukisika o batu ba opesa o kanda te e oza malamu da botika ko benga rabiso ya mono ba téléphone seulement pour na kofinga eza vraiment propreté. Nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Bisous. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes
sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.